Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ma bijou aligné vraiment place où a aidé Batou na moins cher mais au moins ça ya pour ça maman au moins ba biloko tu es non ah inga ba chasu ba chambre awa au moins ba place où nyoko aba disango nga iso za na mbongo muto za na biloko moins cher boy ah ma bijou pensa na poto na pesi ba no mbote yango mona au comment la patrona mais pour le biloko boy ba service est équipé ah on a zo mona ba batadi ba drap bazo nini mais ah ne so boy na pesa ide mo asa la singe linge naturel ambaje ka elo mo mulai e ka sabila na bishu yango wana mpani to kulete mpani to te to che mabaya te yango omoni beto kabole katikati ne yango wana de kaji to sa kilobi kaji moko yango yo yami bale yango na muke tikalaki yami sato yango na kuna na suka siko nazo mata disu makasi po mona bien yango place tikalaki lobi place tikaleka mwa omona saki wana ya pembe place tikalaki yango wana mwa place yo c'est que yango yo to couler déjà. Merci. Yango ya mabiju to sili si musala yango esili ya to sili si yango nyoso sili pona lelo to suki awa to sisi pe mbala moko nyoso sili Bonsoir, bonjour. Dans votre occasion pour la émission dans la lelo. Ngande ko la bino moi si la kombo ya bijou d'or. Kade na exa kibino. Soko ligo ke de congé na kin. Adresse za la kakaka moko. Toza la adresse na biso na matomi na Irebu A37. Place na zale zani za salle d'attente. Bomoni to tela bino. Table ya ko repasser. Mama na dit la kisa bango. Soko ye kovanda awa na ba chambre na biso ya $15. Totie table ya repasser awa ata oza na se oza na droit ya repasser. Oyo eza salle d'attente. Omoni bino mo ndenge eza kitoko yango naza ko inviter mutu ozotala nga. Soko ligo ke de congé na kin contacter biso. Merci.